Mbote mingi na balandi ya mission nzokande. Eza lisusu ngai ndeko na bino yabe ono nando ndoki baloka nani akomona o nga na mona. To ye lisusu ko solola masolo na biso ya nzokande. Lelo na kozala ngai moko te na plateau, na kozala na ndeko na biso moko asepeli. Aya to sala partage. Ye azali na ye chrétien asepeli aya ko sala partage na biso na nzokande. Nde to kozala na ye lelo na pesa ye mbote ndeko mbote. Mbote yabi. Balandi balingi bayeba kombo nani? Kombo na ngai Sam. Ndenge yo lobi naza chrétien. Nalandaka yo nayokaka mambo lobaka par curiosité puisque je suis chrétien mais na kati ba recherche. Nazo habitude ya Rolanda yo nde lelo na lobaki te. Na ba mituna. Il fallait na yanga moko en personne ko tuna yo. Merci mingi ndeko na ngai. Na sepeli makasi lokola ndeko na ngai mo Kristo ndimi ya to solola. Biso mouvement spirituel et racine principale des humains. Eza maele ya moto moko te, eza maele ya batu ebele. Donc elingi kolobate lokola bino boza ba Kristo nde to bomana. Esengeli to tia nde maele esika moko pour que to ba ndenge nini to kotambola. Voilà. Lelo lisolo ya lelo ezali to kolobela hypnose de la Bible. Hypnose de la Bible. Hypnose de la Bible langina lobela nini? Hypnose ezali l'effet ya ko modifier pensée ya motu, c'est-à-dire ko déplacer pensée ya motu. Ata azomona likambu a comprendre likambu yango te. Yango to bengi yango hypnose. Donc on détourner l'attention ya mutu moko to ya batu ebele. Alors maintenant Bible est vandi na kati ya hypnose. Bible est vandi na kati ya hypnose. Donc ete ya kabiso makambo moko pe la kisaka biso makambo moko boye tozo mona mais moye to sosola ezalaka te. Na ko pesa exemple moko. Tango toko sambela ndenge bino pe boza ba chrétien. Ba bisa biso nini ke nzambe aza nzambe, tata nzambe azalaka likolo. Eloko wana to fanda nango bambula na bambula kino lelo oyo. Ndeko sabu na tuna ta motuna. Okanisi penza nzambe azalaka likolo. En tout cas, selon ma réflexion, na makambo na landi mikolo nyonso yo lobi makanisi nange komi ko changer. Nde place na yende ko za ba réponse. Donc yo yende ko za ba réponse. Na yende na mituna pona za ba réponse. Biso epai na biso nzambe aza tatate azalaka na likolo pete. Biso epai na biso nzambe azali énergie. Énergie oyo créa nyonso. Maintenant, énergie wana après avoir tout créé, énergie wana ezaki maintenant na besoin efanda na kati ya ba créature na ye. Nde nzambe ami kabola ki ami komisa ki batu. Ami kitisi na niveau ke ya koma batu oyo tozali. Yango wana esengaka moto azana bomoi. Il faut azongisa bonzambe na kolona ka pe na kokolisa ka bambuma na ye ya molimo. Eloko ya boye na Bible. Nzambe ata tata moko azalaka likolo. Asilikaka, abosanaka, aregretaka. Solo penza eza nzambe ya solo. Totanga na mukanda ya Matthieu. Pour confirmer que nzambe ata nzambe ya likolo selon la Bible. Ndeko tanga Matthieu 6 9 tina 10. Biso pe na biso nzambe azalaka isika nyonso. Mais Bible eloba pe ke nzambe aza omniprésent. Et bakisi lisusu nzambe azalaka likolo. Et tout na biso na mouvement ezalaka nini? Ezalaka tokoma a mesure ya kolamuka moto akoma na bososoli. Tolongola ko banga o batia biso ke soko penser plus loin okozwa libuma. Voilà. Ndeko tanga mukanda ya Matthieu 6 9 tina 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bon. Tant que tu as prié, donc on a dit que moto nyonso so kanisa kaka ke nzambe aza likolo. Et puis nzambe azana besoin ya lokumu. Nzokande et pas ina biso na mouvement spirituel. Nzambe énergie azana besoin lokumu te. Pour même ceux qui moto akoli na molimo awa na mokili azaka peli susu na besoin lokumu te. Nzambe nini oyo Bible lakisaka biso wana? Nzambe nini oyo Bible elakisaka biso wana? Nzokande tangu Bible eyaki
ntango mondele aye na Bible akutaki biso na bonzambe na biso na lolenge na biso eloko nini mondele asala yango tolobela hypnose. Donc mondele asala nini abosanisa biso makambo na biso oyo ye pe ayekolaki epai na biso. Mondele abosanisi biso po biso tokoma kolanda ya ye na kosenga na régie ba avant tokota na vif ya partage na biso ba lancer biso nano vidéo oyo epesa bana ya bato mayele bo comprendre que Bible tie eyaki na ba gambi mortel. Directeur Mouya lancer dans l'image wana vidéo wana bandeko balanda ba comprendre bien. Il y a quelques siècles, les Européens ont apporté la Bible aux Africains en leur disant « Lisez et mettez tout pratique. Ceci est le seul chemin qui mène à Dieu. » À cette époque, on répondu « On vit sur cette terre depuis des millénaires et on n'a jamais eu besoin de votre livre pour atteindre Dieu. » Les Européens ont ensuite dit « Dieu nous aime beaucoup, il nous a parlé. Il dit que celui qui ne met pas en pratique tout ce qui se trouve dans la Bible brûlera en enfer. » Les Africains ont répondu « Arrêtez vos inventions à la con. Si Dieu devait nous parler, il le ferait directement sans passer par vous. Vous voulez juste nous endormir pour voler nos richesses. » Fâchés, les Européens ont répondu « Dieu nous a envoyé prêcher la bonne nouvelle de Jésus et vous montrer le chemin qui mène au paradis. C'est notre mission. Vos richesses ne nous intéressent pas. » Surpris, les Africains ont dit « Comment des gens qui ont l'esprit assez tordu pour fabriquer des armes de destruction massive afin de dominer le monde peuvent connaître le chemin qui mène au paradis et le montrer à ceux qu'ils mettent en esclavage? On a déjà une spiritualité qui nous satisfait. Allez évangéliser vos enfants. » Tout de suite, ils ont sorti les armes et les fouets. C'est ainsi que la Bible a été imposée aux Africains. Comme les Européens n'arrivaient pas à tromper facilement les adultes africains, ils se sont tournés vers les enfants qui sont manipulables. Ils ont ouvert des écoles chrétiennes partout en Afrique. On faisait réciter à longueur de journée des longs textes bibliques aux enfants africains. 68 fois, « Je vous salue Marie ». 90 fois, « Notre Père qui est aux cieux », comme si Dieu était sourd, etc. Pendant ce temps en Europe, ils enseignaient à leurs enfants la science, la philosophie, la médecine, la chimie, la physique, la géologie, etc. Ils disaient aux Africains « Ne regardez pas toutes vos richesses volées par les Blancs, ce sont les biens de ce monde. Les vraies richesses se trouvent au paradis pour les enfants sages et obéissants qui lisent la Bible. Ne vous souciez pas du futur. Jésus contrôle tout. Il ne laisse pas mourir les oiseaux du ciel. Comment ne devra-t-il pas s'occuper de vous? » Pendant ce temps, des milliers de personnes mourraient de faim tous les jours. Si un colon ou quelqu'un d'autre te coupe le bras droit, ne fais absolument rien, montre-lui le bras gauche et laisse tout entre les mains du Seigneur. Selon eux, quand les Noirs meurent, ils disparaissent, et quand les Blancs meurent, ils deviennent des saints. C'est pour cela que tous les saints sont blancs. On interdisait aux enfants africains de parler les langues africaines à l'école. Ils méritaient une bonne punition pour ça, et ça continue jusqu'à présent. On leur montrait des images et des statues des Blancs qui écrasent les Noirs pour renforcer la suprématie blanche. Le racisme. On leur disait d'abandonner les prénoms africains qui seraient des prénoms diaboliques pour des prénoms européens qui seraient des prénoms des saints. Aujourd'hui, la majorité des Africains s'appellent Marie, Antoine, Félix, Pierre, Joseph, Frédéric, Olivier, Jean, Thomas, Françoise, etc. Tous les Africains qui, malgré la violence, n'acceptaient pas la Bible, ont été traités d'enfants de Satan, de sorciers, antichrist, etc. On demandait aux enfants africains chrétiens de rester loin d'eux. Toutes les belles œuvres d'art africaines ont été taxées de sorcellerie par cette religion. Une sorcellerie qu'ils ont volée pour remplir leur musée et qui leur rapporte des milliards d'argent jusqu'à ce jour. Ils ont peu à peu détruit l'identité africaine, la culture et la religion africaine. On sait tous qu'un peuple sans identité est un peuple mort. Ils ont contribué à fragiliser tout un continent. Malheureusement, les Africains ne veulent pas prendre conscience et sortir de ces mensonges. Ils se sentent mieux dans ces mensonges et ne veulent pas que leurs illusions soient détruites, que le réveil soit. Abandi bandeko balandi, bolandi bino moko. Pe bo comprendre. Donc, Bible est embrouillé biso na niveau moko zéro. C'est-à-dire religion. Pour la religion et Kenya Afrique, c'est la religion ibale.
Islam na christianisme ba mbrouya biso po ba uti pela musisa moko baza bato Abraham bana tata moko ba mbrouya biso makasi yango moni tangu mpeve eyaki na tango ya ba prophète kimbangu ngalo baka bien na ba prophète kimbangu temele ba prophète kimbangu po na bandeko na biso bangunza bakota buzoba tozana histoire vraie ya prophète kimbangu te bo wana okota ngono lelo te yango na baka boy tangu ba prophète kimbangu bazalaki balobaki boye botika bana mike bakende kelasi bayekola monoko na bango po bakanga lokuta na bango yango moni lelo oyo tozali ebele bato tokomi kokanga lokuta oyo eza na kati ya Bible donc lokuta eza na kati ya religion pe oyo eza na kati ya science ke nzambe tokumisa ye nzambe azalaka likolo tangu Matthieu Yesu na Matthieu azoloba notre Père qui est aux cieux bandeko eza nzambe nini po nzambe oyo asali mokili pe likolo azali omniprésent azali omniscient azali omnipotent ebongo tipo afandaka likolo nani tipo afandaka likolo ezalaka nani bagambi mortel na bandeli boye biso epai na biso epai na biso tolobaka nzambe aza énergie énergie wana eza na ebandeli te suka te énergie wana eza pe na besoin ya lokumu te énergie ende ya mikabola baebele nyonso tomonaka na nature ezali ndambo ya nzambe lititi kasa mosisa mbuma moto nyama mbisi nyonso ezali bandambu ya banzambe nde biso bato toza na mokili mpona kokonza yango tolobaka boye moto aza supérieur ya milimo nyonso na ba démon na ba ange moto aza likolo na bango mais mateya oyo bateyi biso na biyamba bakomisa biso inférieur ya milimo nyonso ya mokili ngai mpe nazalaki chrétien tobundi bakomba spirituel nzoka nde mokili ezaka reflet ya bapense na yo ntango ozwi makanisi na yo ozotinda yango na bakomba okokutana mpeka na bakomba ntango ozwi makanisi na yo ozotinda yango kaka bakoloka mpe yo na lo ya nature esika oyo molili ezali soki okanisi kaka omona ndoki omoni mpe ndoki soki oyebi kaka ke ndoki asalaka te ndoki mpe asalaka na ye te donc eloko mundele asala mundele aza bien makasi malamu ya mundele eza nini aza mama na lokuta donc adeplace biso likambo yango ezomonana même na Bible likambo yango eza komonana mais moto moindo akokaka lisusu koyeba te ke solo yango awa nakolobela hypnose par rapport ya comportement ya Jésus nalingi natuna ndeko Sami Muke nabandi Yesu toyekoli ye banda bomwana bayebisa biso Yesu azala mobali kitoko aza du aza na bolingo ebele aza moto moko ya mawa ndenge bakosa biso ke Yesu nzoka nde na kati ya Bible banda ebandeli ti suka ya Bible okomona esika oyo Yesu aza ata dute aza ata na ezaleli moko ya malamu te sikoyo Yesu oyo bakoma na Bible na Yesu oyo tosambelaka wapi Yesu ya solo tanga Matthieu 26:29 oui tanga no Matthieu 26:29 eloko nini esalaka ke mabe ezomona na yango oyo mais moto azoyeba kodiscerne te hypnose lokuta oyo mundele asala sadi mundele akanga bongo ya mutu mabe ata oza komona yango moyen longo na yango eza te Yesu oyo tobondelaka na église mobali kitoko mutu ya mawa na Bible tokomona nulle part Matthieu 26:29 Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà. Wana Yesu akomisaka bayekoli na ye abina komela lisusu masanga oyo te tina koya komela na bino na royaume ya tata na ngai elingi koloba nini Yesu na mokili abandaki komela ya mabe Yesu azalaki momeli ya masanga est-ce que na l'église bazoka courage ya royaume biso ke Yesu abandaki komela masanga bakosaka biso kaka ye moko Yesu alobi boye na komela lisusu masanga oyo te
ti royaume ya tata na ngekoya donc on ezali komelana ye ya suka po azokoma na pene ya liwa mais na baeglise talaka ekoma ti bacommunion na baeglise église tomelaka communion kama verre moke na mwa lipa moke mais epai na bango mpe bayesu ezali komela nde ya kolangwa papa Sam yabe oui papa nazolanda yo na kobandana na koloba ke naza pasteur te na bandeko peut-être bakolanda na ye pe kosala défense ya christianisme te nga na ye juste kotuna baquestion na ngai nazongo baéclaircissement et surtout sur la Bible en parlant du comportement de Jésus nazwaki peut temps pour réfléchir sur qui était vraiment Jésus parce que il faut le dire dans l'église enseignement, il y a qui est vraiment Jésus, la personnalité de Jésus. Il était qui en fait? Parce que Jésus, à Koufine à 33 ans, à vivre jeune. Il était jeune. Bon, jeune n'a qui jeunesse naïe, bien que Bonzambe n'a qu'à naïe, mais qui il était en fait? C'était vraiment ça parmi les questions Nazaranango. Il était qui? Il faisait quoi? Personnalité naïe, tout le monde lit. Mon limo ezalaki na kati na bo moto ya Yesu comme être humain ce qui ezalaki na vraiment voilà na ndenge ya comportement pe ya ce qu'il était comme humain quoi parce qu'il a vécu sur la terre et il n'a pas vécu comme un dieu à vivre comme un humain sur la terre des hommes bien que na bonzambe na kati na ba miracle onyo su ya ndaki ko accompagner mais ce qu'on a bonzambe na vie na sur terre était-il pas un homme, bon, pas dire ordinaire, mais un homme avec une faiblesse Yabomoto? Oui. Je vais répondre oui, pourquoi. Au moment où je suis côté la moto, et puis si moto mission, d'abord, je suis goubete. Je suis Nzambe, je suis na Britandela. Si on tali biso na bangunza na biso ba tutu kaka. Je suis bongo. Alors, Jésus, bon montrer d'abord à Tangakité. Et puis Azaki vilain. Non seulement Azaki vilain et puis Azaki voyou. Selon la Bible. Azaki voyou pour Azofa na kakana ba voyou. Aofa na basi ndumba. Et puis Azaki momeli masanga ya makasi. Batwati ya Yesu na 30 ans puis 33 ans. Mais Yesu azala Yesu banda une année 12 ans va sauter tina 30 ans. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant de 12 à 30 ans? Pour na appuyer malobananga par rapport à ma commis à Bible hein ndeko tangela biso na mukanda ya Luc 7 33 à 34 ndeko batela ka biso Yesu donc na ba pasteur ba kosa ka biso ko ba verset o eza na Bible o eza ko prouver que Yesu azalaki voyou et vilain donc ce qu'on moni longa Yesu eza ka ndeko longa ba policier na biso ya Congo eza ka bilongi neti ya ba kulu na ya Congo donc o moni ka policier o se comprend comme mal à l'aise. Donc, selon la Bible. La Bible dit, azalaki ni beauté, ni éclat. Et puis, après, la kaka, n'a pas voyou, n'a pas si andumba. Donc, tangana mukanda Luc 7, 33 à 34. Si ko bandeko ba pasteur, ne si ka ba limbole la biso boy, ba comme ça yeso ndike papa moko boya lobarate, ya ba mandefo ebele, ya ba kimia, nzoka yesu kutu muta gambi ya makasi. Vi na yeba ndumba, vina batama diamba batama sanga yesu alaki bongo selon la Bible ndeko tanga mukanda Luc. Quand Jean-Baptiste est venu, ne mangez pas de pain et ne buvez pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Mais le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et c'est un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Est-ce que vous comprenez madame Ndeko nanga? Yesu ye moko koloba boye. Habitant ou Jean azalaki Jean-Baptiste. Amelaka te. Aliaka biloko bolambi te. Ami fandela ye moko bokangi ye demo. Ngai na ye nakomela, nakolia, onga peka demo. Bon, soki penza maye le sali place na Yesu alingi koloba nini Ndeko nangai. Yo somona mutu moko amelaka mai mingi babenga ye buveur. Yo sokola bandeko na ndako muto amelaka mai mingi babeka ye buveur eza muto amelaka masaka
nde ba pharisien ba mais comment expliquer moto yo niveau melaka boy apana kana ba ndumba apana kana ba liamba atambola kana ba yanke moto aza démon nde Yesu azongiseli bango ke Jean Baptiste a osala boye te démon ngai pe lisusu kaka démon. Hein papa Sam? Si je peux comprendre na verset biblique parce que quand tu parles de l'hypnose de la Bible, ce qui veut dire qu'il y a des choses mais forcément tu dois comprendre parce que le verset tangana a insisté pour le pasteur mais un pasteur a peut selon version selon version qui dimension spirituelle et tout mais au fond c'est écrit noir sur blanc et clair mais une explication c'est que nous avons reçu ou plutôt recevoir comme connaissance na domaine wana na oyozoloba on dira que Jésus en fait étant qu'être humain azalaki mutu malamu te en fait la Bible yangoyo mukanda ya Luc 7:33 elobi parce qu'il fallait moko alobi boye Jean-Baptiste asalaka boye te bokangi ye ndoki bon ngai ona ko sala boye ngai pe kaka ndoki makambo ngo pa osala atangi yango abi aza mangeur et buveur donc il bataba auto liaka na baba rwana mukolo nango ye na masanga. Eh papa siko biloko boye to so mona ba komi boye bo okondimisanga ndenge ni ke Yesu aki mota kimia muto apana na bakulu na zanani aobeka bakulu ba français baloba dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es. Bon Yesu bo mo ine nyoso kaka na bayaki to mona ka kutu même na suka filme yaki abimisi lichette akati mutu litoi Yesu alobi na yeboye zongisa ngo esike uti soki bituma na benga ba ange azuli to ya bambi. Est-ce que boto la ba lichette le kata kasute donc ils ont mis ça prochainement na mutu so ya beyo expliquer ngandenge nini mutu yo bon na lo bateke yo zo attribuer ba action na mais Bible en fait na partie otangi et pesi ba action na mais na bonzambe na katina. Oui, la divinité et le comportement ya nzoto te. Au moni yango ya esko yo na hypocrisie et pas ya bato. Au meti biso problème kama molimo. Soko esika na vivre au mona ngani na sala kananga. Parce que biso to boya de hypocrisie. Au moni même les travaux spirituels. To ko ça attend peu la carte spiritualité. D'abord ça ka ba érection ya makasi. Et ça ka ba érection moko ya mabe. Non, bien déni pour mourir l'engé fanda. Il faut attraper les. Mais pourquoi les gars te la cause à n'engue na mona pasteur beba cause à ngaba moi si moko ngana zoka moi si te mais à cause la yango donc montazo mi cause na yemoko. Donc ce qui veut dire que Jésus a acquis hypocrisie. Il vivait Jésus sa vie, a vivre vie ça dit pour makamolimo et ya ka kokota na nzoto kokota. Et puis makamolimo et ça la à temps plein et ça la à temps partiel. Yango mona quelque part Yesu aki atei après amemi seri moko boya ndumba pour nani a recharger énergie et pas à serwana mais ba pasteur ba roté yango ndike tala pasteur moko na tanga ta kombote pasteur moko asisi côté azoka protocole moko memaye to mona ngondele kindoki mais Yesu siko comportement ne yango wana donc baté ya biso Yesu lokuta Yesu aki hypocrite te Yesu aki yanke azaki vilain. Donc, tant que nous avons Esaïe 53:2. Donc, on comprend que Yesu qui vilain et le meilleur c'est un peu à Kimiate. Yabe. Oui, papa. Ozo bangate marambo ozo le ba RT ba foi ya batu. Parce que dire na mutu que Jésus en soi azalaki mobali ya bandumba c'est brutal comme langage mais eza la Bible. Bon, on a pas raté pour moi il t'a auto ça. C'est pour na ninga na zo ngondik na ko kondimela ngote. Parce que nous avons hypnotisé. C'est ça. Ça dit, aux autres on dit, oh, ça, les sous, mais autant que vous avez un télo, non? Oui, bien sûr. Bon, nous avons et ça, nous avons combien? Tout le temps, on peut le pasteur, on va expliquer, mais c'est bon, nous avons il y a un locuta. Yesu, azalaka douter. Yesu, qui moutou, ya brutal. Tout le temps, on a vexé. Et puis, il dit impoli. Pourquoi tu es impoli? Pour attendre la classe T. Azala pe mutabi yoma. Yanga za fond de sika mokote.
tokotanga nyonso na Bible. Tanga na mokanda ya Esaïe 53:2. Ndeko bakosi biso tango mulai mboka yeke na kokufa. Tanga ndenge basere baza. Tanga mokiliza toko sambla toko bongo na te. Yo kasi liboma na biso uta na makambo oyo. Yesu mususu boko te biso mususu na ba chrétien, na ba pasteur, na ba pagano, ba hypocrite. Congolais azakamba lebele, na église moto mususu. Na école moto mususu, na balabala moto mususu, na ndako moto mususu po na nini? Yesu yemoka bibomba kite. Bakangi na mwasa ndumba. Bagamu na mwasa ndumba abi oh na sala attrape le te abete libanga. Yesu yemona bakanga mwasi kaka yemoko kindumba mobali te. Mon frère. Bakanga mwasi ndumba ya yemoko ya satonge. Côté on a mobali ngo amona te bakuta siko mobali mo bazo kasoni komaka na mabele. Oh maître po bazo bengene maître ya pomba. Maître bazo ko benga Yesu ezaki maître ya pomba. Tanga mukanda Esaïe boko tokotanga mukanda muna ya ki maître ya ki pomba ya Yesu. Ezaki maître ya benga Yesu rabi ezaki rabi oyo teke ya mosantu te. Ndenge bayanke babenga na ba maître. Et puis Yesu abaneke lo ba araméen. Araméen eza ba argot. Eza lokole ba lopilo na ba chopicho. Donc munoko ya bayanke. Ego sala nini? Nyonso na koloba eza ba ndoto na ngai te eza na Bible. Ba prophète balbaki boy botika bana bakende kelasi bakanga lokuta na bango. Yango. Ndeko tanga Esaïe 53:2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Voilà. Donc, il n'avait ni beauté, ni éclat. Papa, tant que balobi français, tout le temps dans la classe, il était ni beau. Il avait ni beauté, ni éclat. Et le gars est porte à bolo côté. Et le gars est bon. Oh, tout à l'heure, la film là, bogar, wana boye. Parce que moi, il m'a demandé pour ne tika kananya wana les sous-sous. Oh, ton dimela. Oh, ton boye là, foufou. Yesu azali na elongi lokola pena. Obika ba police la biso ne bazalaka. Donc monika police boli kamboye. Donc tant le ngana monika police makambo dije komia. Ba face wana oyo so aka nango. Face a gagao. Bible. Parce qu'il faut le dire aussi Kopanza Winze. Bon, les qui parce que azalaki na eloka bonzambe kaka na kati to parce que azalaki makasi koleka batu pe azalaki na batu ebele koleka ba. Non, azalaki bana ko banga ye. Non. C'est-à-dire azalaki chef ya gang. Moi ba discipline na ye, eza ba yanki ya tambola na bango. Ba pierre, ba ko tambola na ba machette. Ba ko tambola na ba machette na ba lo yenge, ba ta lo yenge. Tanga susu mukanda ya Jean 2:14-16. On comprend les infractions et soit sali. Yesu ti ba kanga ye ezaki teke pona ote ma komanzambe. Non, ba kanga ye pona ba bavure na ye. Très impoli, très éloquent. Selon la Bible, ngana ko makambo na kuti na Bible. Ngai famille so ke boyanga makambo kindoki oyo. Famille nga nyonso chrétien. Atikela lokola nga moko na mokili lokola sanza, lokola moyi mo bula la ndekote. Bakima nga pona makambo oyo. Alors biso pe pona makambo oyo. Ti mukola suka. Toi baka solo eza wapi. Po ona komona mosusu. O ba ko bisa biso pe mosusu. Bato nyonso baza ko se prétendre. Côté ya batu bazongela bomoto pona nini pete biso to sangani to tikina makambo lokuto ba kosela pe kimbangu po kimbangu pe ba kosela ki makambo kaka ndenge ba kosela ba Yesu. Donc faut dire que kimbangu au azan même grand esprit ndenge Yesu azalaki azan grand esprit na biso mission ya kimbangu grand esprit na biso ya biso mission ezaki nini moye tango mombela mo beta biso ba gambi molimo ekwela ki bato ebele ndenge ko ilelo boye mo ilelo bato ebele ba comprendre qu'il faut tout la mo ndenge mo pe ko yaki mais les aki ni kimbango ba ni makambo nyonso ba ko lobela biso ezalo kuta politique nyonso surtout ya hôtel la mingi politique po ya zaka protestant bande ko na biso be bangunza ba yesu na kimbango lisusu ya lokuta lisusu kimbango lisusu kutu masolo kutu nde ya lokuta lisusu
kaka nde bakosa yesu abotama sans tata bangunza mosusu mpe mpona bango kimbangu mpo abota boyabe yesu abotama sans tata eza lokuta gambi immortel soki otangi na bible na mokanda ya Matthieu okomona généalogie et puis soki otangi mokanda ya Esaïe okomona promesse oyo nzambe akopesa epai ya David ke na bareine na yo nde mobikisa koya entre Marie et Joseph oyo azalaka na bareine ya David ya nani Joseph. bon yesu il faut azala mwana nani Ya donc pour azala Emmanuel Yehoshua Mashiach Dieu parmi nous il faut azala mwana ya Joseph par rapport à la prophétie. Bon, niti analyse au plein de côté, ça a été. abengama mpe kaka na bible fils de David. Mwana ya Dawidi. Mwana ya Dawidi. Pour mon collègue indela qui est avec invoqué, abengaki Eli na Moïse. Bato baza na lignée na bango. Mais ba kosi biso ka botema sans tata to ndima na biso pe ke Yesu ke sans tata. Oh, mon frère. Nzambe a osala combien de fois? Na Bible Nzambe a osala combien de fois? 6e jour après 7e jour asali moisi. Après mi peleke ko sa su mona moko boye sa tata. Pas vantir ni ne mondela sali biso boye. Au moins qui mettre ya mondela za na lokuta, mondela za moto lokuta. Taka nda komisa biso Congo tout bata lokuta. Afrique mo bimba to ba moins sérieux. Partait ba enseignement na bango. Yabe tozonga na hypnotise ya bible. Ba pasteur apparemment pe ba on dirait pe ba comprenant biloko mosusu eza na kati o bazo utiliser contre biso. Bon, pour nous comprendre biloko oyo il faut matamakasi. Il faut mata. Ba pasteur ebele ba baloko aka wana. Mais sinon tout temps on mukanda oyo, tanga mukanda Marc 11. Donc eloko ça clair mais ozo monate, ça dit hypnotisme mes amis. Donc na ba pasteur mais sous pe ba hypnotiser. Na ba minene nyoso balaka kati. Da yemo pas na pe hypnotiser. Yebe ba yebite. Yebo ba za munoko makasi ba lo lendo ko fingana. Il y a des pardons. Dans une phrase moi utilisée dans l'introduction dans le lobby, Dieu est énergie. Il n'y a pas un Dieu qui vit au ciel, à la raté, Nzambe moura fondre na lola. Nzambe c'est énergie. Énergie négative positive. Nyo so mi balayi kaka ye mutu mo. Ye. Ndetanga sali bato ami komisi biso bato. Yango moto za mobe côté. Au moins Nzambe même na jardin d'elle okuta wana. Akoki ko pesa moto mobe côté. Pour eloko Nzambe apesa moto sala ndenge na yo. Mais il y a des ceux qui toza hypnotiser na niveau ya ko kanisa keza na Nzambe mo fanda likolo. Ceux qui y a zate. C'est que Satan zate. Satan zalaka pété. Donc Nzambe lola azate, Satan pe azate. Ezaka ka Nzambe mo kazali. Énergie. Nzambe yeyo. Nzambe yo, voilà. Au moins ndenge biso ba Christ ne bozabwe. Oza jugement atanga suka. Et pas na biso na mouvement, hein, mouvement spirituel. Moto amisa misaka yemoko pe amikata la ketumbu yemoko. Tala ndenge ba yebisa kabino ke sala masumo senga bolimbisi. Et pas na biso to bi ke bolimbisi masumo ezalaka te. Et puis pas na biso li sumo za ignorance. Donc moto za ignorant il est un pécheur. Moto ça li kamnati na a péché comment? Tabilo ko yeso ba ko tango péché ta. Ba comportement Jésus. Sinon c'est que na robeta batu emsu batu bazokaki. Donc c'est que yé mais ça c'est la logique. Étant maître, ils ont péché pour y même les gens qui n'ont pas eu la yé soit ni baïba. Ouais puis ce suis habillé ça la Bible. Koïba vont les années. Kozwa iloko ezayote. Voilà, tout temps mon connaît sans autorisation. Tout temps mon connaît Marc 11 2 3. Ndego, tuna tanga la biso mukanda ya Marc 11 de okomona esika yesu atindi bayibela ye po ndeko yo moko uti kolobaki koyibeza nini kozwela kwa moto yoka sikoyo yesu akotinda bayibela ye puis yoka langage na ye ntango na bike yesu pomba maître o te boy na boy ndeko tanga mukanda soki lokuta bapaster plein so basambelaka ya solo bainterprétele biso biloko ngai so abengisinga partout na okenanga Pongo na benga bato ke ba ya ngai na koke na ngai mais ce que ba interpréter ba expliquer ngai yawa. OK papa. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il fit des Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Kene malembe. Jésus envoya 2 de ses disciples d'appétit na ye. Bayanki ya kamba na ye tobe ngonde ngala ba bayanki ba comprendre kamba ye sous maître do ile kwa koko mboka maréchal maintenant tini sikoyo
de master nae baki sani en leur disant, ayebisi bango boy allez au village qui est devant vous. bokende na mboka oyo ezali liboso na bino awa wana bazoya Dès que vous serez entrés, soki bokomi na mboka wana vous trouverez un anneau attaché bokokuta mwana ya mpunda bakangi na nzete sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. et puis mwana ya mpunda ngo na bamateli ete Détachez-les et amenez-les. bon mais kana ko expliquer nga ba pasteur bakina ona ndenge molimo oh détacher les nani o déjà ba détacher na famille na famille ya kindoki yango nano to monate mais yesu atindi ba kineko yibela ye mwana ya punda o eza volte papa donc imaginez ce qu'on nango azalaki wana papa kineko yiba amonaki bango te totia siko ke ye amoni ko nango amonani baga pe atindi bango na maloba ya koloba ke soki batuni bino pomba oloba maître pomba maître azana maître plein ndeko taka mukanda ya Luc awa naona que sur comportement ya Jésus nako nier Jésus te nayebi qui est Jésus nako boya nde Yesu ya lokuta papa moka sango te Yesu a muto ba Gambi muto ba Britandela ye kaka na bandumba ba mari ya tu bandumba et puis alila kopa bandumba ya mabe Yesu ekusa nini bongo interdit oyo ezalaka na biso ya croire autrement wana euti wapi hypno parce que même attendez tozosola non je me sens interdit ya kotuna makambo misusu ya kopenser makambo misusu non il faut penser nga na libre nga sa wana nini nga bomanga déjà na ba kaso peme ya Yesu ce qui peme ya Nzamba alola azwango so ye mtapesa kanye azwango baboto nga pema te pale nga banga te pona sina kufi bambale belé nazana posa nde belé ya bato to koma ba vrai na loba ngo likamboyo to koma vrai na mboko na biso mokonzi ya vrai ba soda ya vrai biso bizengi pe ya ba vrai koma mboka mo bato ka ba faux moi ba vanti mo to sala malobi ya ba marche moko boy tala niveau Gambi bato ba sambela ke sika moko bato ba yeba te ke ba konzi ya mboka na ba opposer ba sambela ke sika moko donc comment ko ba zo ba tolo ba tete mto ninga na te ba roboma nga ko ko itala ngati obomi okangi mina ko lo ba ka bato ba sambela ke sika moko tanga mukanda ya Luc 13 31 na 32 au monde a impolitesse à Jésus et puis autant appelé Matthieu 12 1 na 4 alors to comme ce qu'on a impolitesse atanga te Yesu atanga te azaki muto ba langage moko facile aloba kama be akata kama lingala kufinga baninga race de vipère asini mwana nyoka ndenge ba ujina bafinga kama mona mboa yango na ti ndeko tanga mukanda ya Luc. Ce même jour, quelques pharisiens viennent vers lui. Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Et Jésus répondit, allez, et dites à Séréna, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour pourront en finir. Souka ata bongo ande wona. Ba pharisien ba bine longwa wa. Gouverner ngobila aboyi marche. Ko sa eloko te po ngobila apekisi. Ya biboke. Boke le royebisa. Abenye nani? Renard. Boke royebisa moloko wana. Mona mbwa. Gouverneur, pasteur. Bon, là le pasteur moko ya moi bien boy. Le pasteur moko ya moi bien na mboko na biso ya moi sérieux. Denis Les. Na yeba ke rota. Denis Les, mais oui, ya pasteur mon sérieux. Ah bon comme ça. Ah ben parce que gouverneur hein. Mona mbwa wana. Ata yo atanga to ko sepela te. Bon, Yesu a fini gouverneur mona mbwa. Il les capable boy. Babi le gouverneur baki eza kini bopeto bo fongola te l'église ça même elle est dans le confinement
Tous aura bien bon pour te comprendre. Donc si je comprends bien, Azaki Moutondo Tambola en dehors. En dehors, il y a Libeko. Voilà. Et ça, ils ont non pour Azaki Mouan Nzambe, ils ont pour Azaki comportement. Comportement, on a comme Kimon Nzambe te, qui Nzambe est dans la kati, qui mystique est dans la kati, qui danger est dans la kati, mais comportement bizarre. Bon, Moutonaye Yango Wana. Par rapport à l'éducation, Azwaki, par rapport à l'instruction, Azwaki, pour attendre tout ça. Donc, pour nous souki ça, tama mukanda ya suka to yoka muke. Pour nous souki ça pour télévision za ngongande ko ngai. Tama mukanda ya Matthieu 12. Bande ko nyonso oyo bazana posa participer na émission nzokande. Ya kotuna mituna boya kotuna mituna boya to partager. Ngana benga batu teke boya na sali saka ndena mona baninga maya banani. Biso makamata leki biso yaka. Oyeba yemoko soli kambe kweli oni salela biso ba lokuta wana do kitobi manango. Matthieu 12 premier verset na 4 ndeko tanga un peu bien ko tanga neti kaka Je lis, en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim s'est mis à arracher des épis et à manger. Zeramke. Yesu akoleka la bilanga batu. Ko se gate deko, se gilini. Yesu akoleka li ko bilanga batu. Na kati bilanga. Ba yako li ba yoki nzala neto za kala nzala. Ba ali ko buka biloko batu. Tanga no papa. Continuez. Les pharisiens voyaient cela et lui dit: voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant les sabbats. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fait David lorsqu'il avait eu faim? Lui, ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, il mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger. Non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Soukana de Kouana. Bako tune Yesu. Kini bopeto. Nege ba yanke ba obuka buka ba manga ba tu ba osama bete. David ipe ya kota ka damaka bo saka nini. Souma teke mutu moka biete. De ko ngai. E ko sa nini soki to yekoli Yesu ke bizali mabe metozo ba kaza maître. E ko sala nini. N'habitez ce par là aux ala mutuna pour de comment chiter déjà. Puisque déjà temps est rattrapé biso yabe marambolo bezama pertinent makasipe il a musi moi ba marambebe na mutuna ngai énergie positive énergie négative nyangonde nzambe yangonde nzambe nde moto to lo bagalanga jana mingi omona nzambe à travers moninga na yo. C'est ça. Et ça la lokuta tes avma bongo vrai. Donc ngande nazana ngabo je suis bon, Yesu pas le bango si vous avez la foi au redéplacer ngomba. C'est ça. Dans ce que ngainde nazabwe nazan nzambe mobimba mais oya mi yebi na indete. Voilà. Là c'est peli. Donc vous avez maître, vous avez nzambe pour miedité. Siku yabe. Ndenge biso ba chrétien wana mapo na moningonga. Tu invoques ka esprit à Jésus. Tu fandi to sangani to invoquer esprit à Jésus to bondela to so invoquer molimo bile ko invoquer te bile bondela ka bosenga ka bosenga pe simba ka te yo so mona kombo Yesu sali nini ba église ne so tambola o so mona kombo Yesu sali nini sincèrement ba miracle nyonso ba église tout na pasteur de nile sari bisayo ya ba lokuta ebele ye moko benga ngo ba makiono tout na mosali ya nzambe wana o ngana betela ka tolo de nile ay biso ki ba miracle tout ya lokuta na kombo ya Yesu bagambi mortel biloko nzoto nde ba Grégor et salaka ba denile so baza ba grand ya biso ata ba misuso pe ba boya koloba baza ba grand mais pona ko bimisa mutu na système mundela sala ezali pona nguba te na bangunza ku bangunza ku tususu ya fo doyo mo ngunza pena boye sans enseignement ngunza pena ba kare community ka ya ndeko na sepeli makasi po TV za ngonga mais na kolika ete eza mokolo ya suka te pe eza pe mbala ya suka te bandeko nyonso pe oyo bakozala mposa baya koparticipe na émission baya baporte kozala polele awa na fondation Malua
et pas il y a le précurseur maître Billy Malou à Cléophas et puis c'est mbote esika azali otika la malamu tokutani mbala ya sima.